Kota partager, éviter bandeko. To kende di. Kiti avande za yaye. Mais leo na se ba passer ba komi ko wela kiti yango. Na bato bakabaka te na bakabaka. Muto ye balelo. En vérité, na kata 1J4 vraiment kota partager émission la bino kitoko ya bolingo za wapi en tout cas vraiment bien c'est-à-dire vraiment vous méladi partager mon maman, mon chéri.
avec équipe 1J4 nde makambo toujours tozala wana mpona topanza déjà. Alléluia, 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 alléluia. Nzambe mokonzi yene mutasalaka biso tozala Nzambe mokonzi. Merci Seigneur. Na oyo esalaka. Voilà, bonsoir, bonjour, Nathan écoute la bino, bana mboka, bana mokili mobimba, bana 1J4 Cadence TV. Toza wana bino longo pour partager émission kitoko na titre Bolingo eza wapi. Bolingo eza wapi ezali ko partager conscience surtout politique, sociale et culturelle. Le na plateau tozali toujours na ya na bino, mama na bino, leki na bino. Ndeko na bino na kombo ya 1J4 Cadence TV et moi na ye Bolingo eza wapi. Je sali chroniqueuse na bino na plateau de Isabelle, une grande dame, sagesse et belle, intelligence, jolie femme aussi, maman na kati ya ba maman, jeune na kati ya ba jeune, sœur na kati ya ba jeune. Tout ça sur na molebe na bino awa Lili mama sociale o todo kabo na bino nyonso thème oyo ya lelo. Pourquoi pas je salue toute l'équipe ya 1J4 Cadence TV ya Kisasa ya Luanda ya Angola Sandeni Mbala ma président biso populaire juge nzamba pambola yo Nathan contre temps zui. Pourquoi pas Esther Rotigeze Liso Mokonzi 3 fois aigle lourd. Neza Nathan normal. Pourquoi pas conseiller Nabiso na kombo ya Micheline moi si Monsieur Lala quoi japonais chinois douceur et belé. Pourquoi pas Parmira Moba na kati Angola et directrice Nabiso jeune fille avec Ena anosa makamene mais monsieur zomona na kati de ça beba nyongu Bamina Mbisi, Patricia, Boza et Belé et Belé. Le lot, tous un thème, on a continuer, on a 4 volets de thème Oyo parce qu'ils sont larges. Pour nous pourquoi chrétien à Kabakate, pourquoi chrétien quand conseiller votre Belé, mais païen ou azo sambela, azo misamili momabe, aza kokaba. Et on toujours continuer émission pourquoi parce qu'ils ont large à développer la vérité parce que chrétien lingi vérité te nous ça nini nzambe abaki vérité nzambe abaki bolingo za plutôt partager donc toujours na kata 1J4 toza awa pona ta combat ezali ata nini tokotika te toza wana tona besoin ya ko progresser na émission na biso bolingo eza wapi. Bonsoir maman Isabelle la to comprendre te beauté ozo bimisa bato ba tuna azaleka bongo abanaye ko bomba eza nini bato balingi bayeba na peso parole. Bonsoir tout le monde partout Rosalie mbote na bino nyonso surtout na peso bino mbote mingi bote nange yaka ngolo nzambe kimia yaka kimia Voilà. Nzamba pambola yo ndengo lobi kimia toloba. Je salue Lili mama sociale na kati ya Rennes azali représenter la biso take chroniqueuse na biso karate bomona ye na ba émission minene na kati ya mboka Rennes représentant ya monene na fondation aussi take membre take encore chroniqueuse. Bonsoir Lili, bonne santé, bonne journée. Bonsoir, Yemoko Président, mon président, Patili Bondas, Kola Pambolo Ming, une émission Lelo, Natondi Nestero, pour na plateau, Mokola Lelo, Tika Zamba Pambola, groupe Nyoso Ijika, Zamba Pambola, maman Sandrini, Mbala, maman Micheline, maman Isabelle, Bino Nyoso, Bosali Bino Tatukan Zamba Lola, Apambola, Bino na Kombo da Yesu. Merci beaucoup, Lelo. Toza na kombo na Yesu, merci, toyambi ango, toyambi. Amen. Je reçois. Voilà. Ya omoni lelo toni to kota na mozindo ya émission na biso. Tobaki to na 4 volets.
et ça la diable azo luka émission esimba te et kosimba kana na kombo ya Jésus Christ. Amen. Amen. Voilà. Donc équipe NG4 tozawana elongo pona ko soutenir baninga nyoso. Tozala na vitesse maman Isabelle to démarrer mission na biso. Lelo tolingi to kota na deuxième volet na biso. Là tozo luka solution ya émission na biso bolingo za wapi. C'est que na bolingo ezaka te mutu pas na bien face à mobile na yo. Faut que mutu akabela yo na volonté face à mobile na yo. C'est que ezo senga mutu nyonso azo conscience ya ko développer conscience na ye la capacité na bolingo parce que bolingo tout le monde ya mos no mbale pe misu se simate tout le monde ba pasteur ba to kabwana ba ma pasteur pe baza ko ba ko gérer ba néglicité mais tout le monde ba payen na kati ya bar bazo kabwana ah o mena masanga nini zo olia nini zo pesa lenga mata ba wana sele manini mais au moins l'église frère a certains besoin ko bater ser oyo azo souffrir ser oyo azo salaté ser oyo to zakana na habiter nini azo procher yote na place wana pour na to développer encore to matation na moi escalier likolo pour na yo ozo trouver yango ndenge nini nazo trouver en normalité parce que na kati ya église il faut pas trouver partage fraternité bolingo faisait makasi mutu fa se sentir à l'aise mais malheureusement na kati ya église eza ya ko compter ba sala ba écurie na kati ya église mais na libanda ya église ozokuta na ba soi-disant ba lobaka ba païen baza ko se comporter on dirait ba chrétien donc tu as mis à part ko mela na bango parce que il y a faiblesse na bango en tout cas toko monopoliser plus wana te en tout cas nzambe na lola azomona bolamo bango bazo sala bazo bundana po atika masanga azo bundana po atika ekobo azo bundana po atika masumu nyonso tout okobi ko qualifier azo bundana po atika ngo yo mutoko kaki mena kati ya église ozo sala ekobo ozo linga mibale ya batu ozo kosala ba n'importe quoi yo muto simba la Bible. En tout cas c'est c'est vraiment triste hein donc na yebi kutu en tout cas nazalaka tristé l'air na mona ba comportement ndengwana nazaka très attristé yana lelo na po toye pona bo benga bo réagir hein peut-être biso to loba mabe peut-être na coup de fil na yo okosungata mutu moko voilà yango tozoloba pour la tour kota na mozindo. Allô? Oui. Todo senga na batu nyonso o boza na ligne, bozo comprendre maman Lili, maman sociale. Bona yo maman Lili, maman sociale. Na question wana oko développer on ndenge nini? En tout cas, merci Mina Boss. Ndengi maman Isabelle alobi aza na raison. Na raison no ba pona nini bolingo ezate pona nini. Ekozala na ser azwa baptême. Ayebi mama Nzambe. Aye pe l'église, disons. Aye ke ami présenté azali évangéliste a présenté azali mama pasteur kasi etamboli na ye ne lateli na ye ezo présenté ke aza mama pasteur aza mama mosalité. Nako loba ngai moko naza présent na mboka o ngai aza na reine eloko ane esalama. Disons que mama pasteur auti mboka mususu aye na kati l'église andimi abima na mubali oyo ayebi mama wana bien na kati lingomba. Eza ndengi mama Isabelle lobi en tout cas bravo bolingo ezate. Ezate président bolingo ezate. Donc maman Isabelle oza na raison. Bolingo ezate kati na biso batoto yebi Nzambe. Bolingo ezate na kati etonga. Merci beaucoup. Tout en français l'émission na biso maman Isabelle oyo kini to kenele. Yo to lobi l'herbe chrétien
boza kolinga ko critiquer ba païen mosusu aza démonté païen mosusu aza na ye moto oyo amesa na ambiance abeta chemise avec ça soko na beti boye alinga beta na ye yoji ya mamoto Chanel et tout pas vivre yo lingo kitisa ye ti na ba point ni to comprendre te siko tokoyeba eza nini siko so toyebi tokɔta na mozindo ya makambo nyonso oyo tozoluka nini toluka conscience na biso capacité na biso ezala quelle capacité oyo tozosenga nini kaka bolingo yango émission na biso ya NJ4 Cadence TV abonnez-vous na NJ4 point olandaka makambo to oloba ozala branché ba mama o bolingo toujours ko critiquer moninga oyo oyebi souffrance na yete oyebi pasi na yete mais yo mutali boso kaka ote ya linka koloba boy ya linka osala boy Isabelle nena kota na kata mozindo oyo ya deuxième question na ngai pourquoi toza kolinga ko maîtriser pasi ya baninga te pourquoi tolingi kotoya toujours nga na sambelaka na kozala na moninga wana te nga na sambelaka na kosala makambo ya osala te mais makambo osalaka na kuku mutamona nzaka nzambe pona yo oyo linga ko critiquer moninga na kuku nga na sambelaka ozola soza mosantu na vie ya lelo ya corona oyo nazomona ba mosantu ngo susu te église pe zokangama église zofongwama omona pe ozo prêcher te mais l'église ozola ça toujours olataka bien tout pona yo Isabelle ozo trouver mon nini avant de répondre à la question na yo lero lobi likamba covid wana mutu tandimaki ke toza na situation oyo c'est possible to que dépend la situation au ti ba 2024 moi je me rappelle bien l'ère tozo ba Facebook et bimisika ba réseaux sociaux et bimisika ba passer mingi bazaki koloba ezali instrument diabolique c'est ça oui les instruments diaboliques faites attention avec les Facebook faites attention ngai personnellement azali nanga koseka parce que ngai na ça dépend auquel Facebook ou ça anime so auquel makama mabe wana ba pasteur ba na raison mais il faut voir loin les lots bateaux sont commis wapi na Facebook na WhatsApp na internet bateau tout ba comment wana ce qu'on maîtrise en bien te même na table na bana bolo banate moni tout à fait les lots oyo ba pasteur ba comment ça dans la communauté à biso na ba réseaux sociaux ba prière réseaux salama en ligne ba makamebele au salama en ligne les le commis bien nga ba finga ngai o ilibonasi yo kaka boye ba pamba basi nyoso ba 50 60 ba na Facebook. Donc voilà, c'est un outil de travail. Ça dépend au sein de nini. Bolingo eza wapi. En tout cas, bolingo eza na balabala. Na église te. Bolingo eza na balabala et na église te. Parce que bolingo eza ki na église. Et bima na na balabala. Na église etikala kaka motema mabe. Ko critiquer, ko humilier, ko tia batu mal à l'aise. Mingi, ba kimisa batu na église, surtout ba oba na ba poste wana. En tout cas, nzamba sa abinongo. Bozaka na ba réponse à malam. Muta sali bamboule belé ou bien ba moi ebela ye église te. L'air aye kaka, obunge. Ah, et ça la capacité. Mais pourquoi tu n'as pas J'étais vu, hein, net na ça qui après près une année na za de l'église mais l'air na yé, maman passer à yamba qui nga bien. Ah bi ma sœur, tout le monde tout le na téléphone, comment nous boyina mi sur lengi. En tout cas, ça fait plaisir. Tu sens que même de loin, il pensait à moi. Mais l'habitement mususu okende déjà na akei wana déjà ba démoraliser yo. L'air au kota kuna batutu ba bandi kotala tala yo. Eza mabe. Na église faut trouver bolingo. Un jour na kenda ki na église catholique.
l'air na kwekuna bayambaka bien bayebinga te bamonanga te nayaki parce que j'avais besoin de faire une prière et ndako nzambe nakotaki nasali prière nanga nabima pe nazwa résultat mutu na mutu aomona ndenge amoni me nzambe amonaka nete bakatholike babouddhiste nzambe amonaka ne wana te nzambe amonaka motema nzambe amonaka baaction ozosala nzambe amonaka baintention oyo oza nango c'est ce que Dieu voit. Et puis il y a les 10 commandements, il faut to salango bolinga pa mato ko salango te ko bomanaka abiso ko yinanaka kabiso. On est encore loin. Merci beaucoup, Tozo Vancé, Malembe. Lili, pour nous, maman sociale, na Katarène, babi Lili, moi si ya Ker, moi si motema monene Lili, au mona makambebele. Et là on est na Katabolingo, oh yo moni, ezako tubli yo, ezako peso passe na Katarène. Kuna nengeni yo ozo senti na reni. Thème il y a émission la biso bolingo ça au tout faire on a nengeni pour nous comprendre l'émission oyo ça implique. En tout cas, pour nanga bolingo ezap, en tout cas, ezate moko eza très bien. Pour nanga, pe pour la batu misusu. Donc le banden ndengi mama Isabelle alobi, azana raison. Eza mundi muso mona osala 1 mois 2 mois yete mukola koya, ba komi ko tuna en tout cas c'est vrai. Alobi ya solo. Na kati église bolingo ezate, surtout ceux qui okima no église ozu problème. Onde kono akufi ye bakake ato pesi no communiquer ye bakango praise ha ta muso retrouver ka batu mi parler ya kanete ya kima na église nenga zu problème biso to ke mona pona nini nzoka eza bongo te surtout na kaya day na kaya pasti ata bane ko mona na te azwi sango ya mawa oki ko zongisa te maloba no lobake ngana ko kende te poye amona na su église assemble la susu l'église à papa Songolo. Non, c'est faux. Et l'autre ostenga na biso autre ko comprendre maman Nzambe que soit même mystère ayakate même frère ceux qui a eu problème otala te kanisa bola moko pe o apasa na kati na etonga tozo ngaka stimate ayakate amona na kate denga zu makamu biso pe to komona te. Non, c'est faux. Onga nazaki nango yangwana pona partager na bolingo ezali wapi kati na vrai chrétien kati bopakano yango onga zaki na pokwa lelo. Merci beaucoup, je crois toujours mata bien non c'est pour une émission qui to connaît lengi ba mama o bozo kotate bozo rater mena yebi bota nango bino kakaboye onga chrétien onga yi ndona ndaku na yo yokudu bula loe pene bien bula oti ya libanda aluka mbongo bana balia mais yo ya ndaku ya tika téléphone ka ko tong allo boni yekutu ninga yaki wana kutu yekutu Isabelle kutu mikola on la sandeti lili kutu mama sosala comme connecté oui bité na chaîne moi parti libona sikuna mama bozo comprendre zela landa yetala tala au mona asuki njoka lili azo vivre na pédicure nzama pesi mama social Isabelle azo vivre na pédicure on nzama pesi mais il y a un peu de cœur aux olinga batu ba pesa yo nyonso to mona ngobete voilà yo to français to ba toujours pona na 1J4 to koma na niveau auto commune to mone musika donc moi to za na kati ya un plus oyo ya ko pesa parce que moni awa to za sainté to ba pasteur te to ba évangéliste te to za analyse émission ya makambo oyo ezoleka na mokili. Comme il terme de vous bolingo zawapi comme bolingo zaka nzambe osambelaka oza pasteur oza évangéliste oza docteur oza tout mais quand oza na bolingo te tokolobela makambo na yo amen nzambe nda juger yo nzambe ko juger yo mais biso tokolobela parce que tozomona mabe na malamu lilika molobi za solo oye l'église te mututu amota lo kwaneti ozana nyongo donc est-ce que ça na problème ba ebi yangote ba ebi ta souci na yote ba ebi te mutu ya belaki azana matanga azana souffrance azana piaka azala raté
azana elamba kolata te amona kaka neka na elamba oyo kaka botire na peka na ndako esusu nzambe asunga ngai esusu nazota mbongo moko nasomba bilamba oyo mpe na une église parce que na mpe mutu na mpe soni ezalaka mpe toboyi te toza bato mais okomona payen oyo ofinga payen aye komona yo ayebi so ser na nga ne niko na omono te peti na ngai masa na ngai ndeko na ngai akomo solution yo na ndenge moko boye osentir nesi ange moko aye na ndako na yo okau na balabala kopesa volonté moko boye na conscience mpona atelemisa yo mais moto aza chrétien aza me koproche yo te mama Isabelle na place wana sikoyo yo sikoyo otake ndeko ya mwasi oyo ozomona garçon wana azopesa yo affection bolingo respect conscience tout oyo mobile apesaka mwasi mais ye azopesa yango aza mobile na yo te na place wana oretrouve yango ndenge nini take epai yango bofingaka paye mais nzambe alobi tolingana ye soki alakisika baaffection wana nakosepela ti nakosepela nakose sentir valorisé nakose sentir bien nana nga alingaka balinga ye te ngana kamoi nga alingaka balinga na bango ngai basala nga bacompliment soki mpe nasali mabe na acceptaka mpe bacritique en tout cas moto acceptaka bacritique te moyen o évoluer eza te c'est ce qui fait ma beauté po nga so basali nga reproche nasalaka effort na changer. Voilà. Donc, Moutou Alingaba critiqué était déjà, c'est un problème. Moutou Ayebi Nyonso azate. En tout cas, Ngaï, na lambaka bien, mais nazaka curieuse. Yako yeba, et puis ça va misusu. Amen. Nazaka curieuse, neti mama liliboye, na robenga ye en privé, takamade so lamba rondenge nini. Ako expliquer nga, na comparer na ndenga na lambaka, na améliorer. Mondi nani mo paye oyo azolakisa nga bolingo nako rendre le même ascenseur parce que nzamba asengi biso tozala na fraternité en tout cas nga na ndako nanga bato mingi bayaka kobeta porte na fongolelaka mutu porte soko ye na motema mabe okopakataka mbangu yo moko. Amen. Soko ye na motema malamu oko umela. Porte tangeza efungwamaka pona mutu nyonso tu. Na liaka na mutu nyonso tu. Na lambaka pona batu nyonso. Critique otozo luka pona to yeba to vancer. Nazana besoin ba réponse na bino ezala toujours efficace. Bo s'il te plaît bo le misangai ngara bongo mingi parce que ba question moko on a posé bino batu ba senga ki na posé bino comme tous na kati ya staff tous l'analyse na kati ya émission professionnelle tous l'analyse tous na kati ya émission il y a éducative chrétien et social na païen na chrétien tous luka siko païen pe azaka païen mais païen oyo jiji et toujours alobaka nzambe limbisanga prière na nzambe limbisanga nzambe pambola ngai nzambe sunga ngai kaka trois prières wana mais nzambe azo sala pona ye mais yo chrétien bano bana ko sambela obalaka te ba jeune païen jeune belé osana même pas conscience il y a redévelopper amour il y a fait éternel mutu comme ça osana conscience il y a ko développer même pas frère na yo na kati église ado souffrir osana même pas même il y a même frère nengo salate ngana sala quelque part na ko pisonner na musala non mais on a bateau mais na ba diamba on ya neni ko o ngana obeta ko tona yo salate kasi ngai changa sefe na kotolo kuna na kosina na patona ngai na kota yo siko na place wana siko yo moni mokina mo siko to comprendre te église to ya rapona osana passe na libanda o une église pour osangana oza consolation parce que nzambe habito sangana ini mais au moins toza wana tozo progresser te na kati ya vision ngo siko eza nini na kati wana maman na ngai lili sociale pona yo ozara na église tout le temps yana yo
aza mwasi apôtre. Il faut prier à tous les jours. Oh, boss, dans la prière, il y a 0R. Boss, si vous prenez au moins à nini, oh, sengi, et beto mabaku. En tout cas, pour nga kolobaki, pour na ba païen, na ba chrétien d'ozoluba, eza ba chrétien pe mususu. En tout cas, papa nanga parti na yebisa yo, c'est vrai, bazana mitema malamu, ba edaka batu. Bafungola pe batu banzela balakisaka pe eza exemple nga mona eza mama Lili mama social sozoka ko ba social wana ezali eza pe na bapakani mususu pe aki ozane pe abondelaka na ye te kasi aza pe mutema malamu eza pe bapakani mususu asambelaka na ye kasi pe ya ndenge nolobi ya nzambe nalala boye c'est bien toboyi te kasi pona kolobake na biso bana oto toke d'église no lobi ko présenter pona yaya na nga tuka onga la monaka pona nga mama Lili na robeta to lote na lobate ke opona bote non en tout cas na biso bana nzambe to za ba hypocrite pourquoi okoya na église mama pasteur osunga yo okoya na église frère asungi yo soko zwi kaka mukanda o babenga titre de séjour obosani na yo nyonso baza wa bazaka na kati etonga ozomona papa nanga donc bolingo ezali akobimane pe fale abimane pe na kimia akoluka susu aluka makamu na kati etonga wana omoni église wana kokendaka te mama pasteur aza boye bango kutu baza boye non c'est faux soki oye na bolingo ya nzambe oya kobondela luka nzambe na yo na kimia soki ozosenga pa nzambe apesa yo akopesa yo kasi soki ozoya pe mpo okombate ozongisa boye master en tout cas c'est papa na ngai nazobake c'est vrai tout temps ngai naza na makolo ya nzambe kobondela malgré na badefo na nga en tout cas bolingo eza te na surtout na biso bachrétien na bapakano c'est normal oza reconnaissant na kati yo te Lili pardon oza reconnaissant eza na bato misusu baza reconnaissant eza bato misusu baza bareconnaissant te mais mpo na yo ndenge ozaka na église ozomona makambo parce que oza tout na mabonzeli nga mpo na ngai moko bamisusu baza bareconnaissant yango wana oyebi biso papa nanga merci mama en tout cas émission kitoko na elengi Lili Isabelle na biso émission oyo vraiment nete oloba mpo na yo sikoyo Isabelle ocomprendre nini na ndenge oyo tookendele toyebi te yo bapayen bazaka malamu puisque bachrétien mpe malamu puisque mais na logique des choses hypocrite ya basali ya nzambe na baoyo bazoprie fort baza kodévelopper bolingo te pourquoi Isabelle bakodévelopper bolingo yango ndenge nini déjà baza bahypocrite bible epekisi l'hypocrisie déjà oza na kati ya faute ozorespecte déjà baprincipe ya nzambe te ndenge nini okodévelopper bolingo hypocrisie ezali nayebi te nga vraimen nakorala nga osala hypocrisie te c'est triste hein? Donc moko nakoma kaka nabi nakoma esprit mokongo makambo nango oyeba te oyokanga te po chrétien mosusu akobenga yo aya akotalo te akobenga yo comme biso tozalaka tellement vérité oraconte vie na yo nasalaki boye nasalaki boye mais aya ane kotala yo te mais ayebi makambo na yo à partir na yo moko pourquoi nga nanga sincère mais yo siko ozobenga po oyeba na komi ndenge nini po opanza est-ce que nzambe omona ti nzambe omona yo mais ne t'étonne pas omona muninga na yo a avancé omona muninga na yo a évolué parce que elle n'est pas dans le kotonga là azawana te yaza ko évoluer en tout cas na kosenga po ba paye pe mususu pe batonga batonga pe te bapaye batonga na bango malili pardon eza kana bango c'est normal batonga parce que bo critique ka bango trop
Bon, critique en tout cas, Seigneur. En tout cas, elle a passé. Ah non. Elle a passé. Vraiment, ça fait. Ça fait à peu près 10 ans. Hein? Nazo côtoyé, soi-disant, païen. En tout cas, na me trouva à l'aise. Na me trouva à l'aise. Donc, c'est des personnes au côté où il fallait normalement être en église. Au côté pas na bango. Ba organisaka ba repas. Ba salisanaka. Ceux qui a moni 2 ou 3 jours te akobenga yo, sur a zone na téléphone te akoya na ndaku. Akosonner. Ya solo. Akosonner. Autour de moi, c'est qui? Oh, j'attends personne. Moi aussi, j'attends personne. Moi, quand tu as le but à Kende Rota, ok, boy, oh, yo so benga te, oh, mais yo so téléphone te. Oh, peut-être que tu vas comment kufonanda. Soi-disant païen. Mais bah chrétien. Alors c'est le cas dimanche dans l'église. Alors c'est le cas dimanche dans l'église. Entre-temps de lundi à samedi, tangu mususu kweyaki na nzela, tangu mususu. Et à passer. Tu comprends na yo siko maman Isabelle, pona yo ozali molobeli NJ 4 ozopesa makambo, bato bayondi mayo na âge na yo 57 ans. Ozana fierté otanga yango, minga babomaka âge. Minga bomaka âge. Pona yo ozo sentir siko bolingo nini oyo équipe ya NJ 4 tozana ngo. NJ4 toza awa pona koluka séparation awa eza pona koluka ba problème awa eza koluka pona tozala uni o eza nini. En tout cas awa eza unité. Amen. Ça fait plus de beaucoup d'années naza na kati ya NJ4 en coulisses avec le PDG Bundas. Merci beaucoup maman. En tout cas tosola ne mingi en privé, tosala makamu mingi en privé. En tout cas, comme on dit toujours, il y a le temps de Dieu. Le temps en est que PDG encouragea kinga na bimana ba écran. Par rapport na bolingo oyo, ba mama na kata NJ4 ba témoigna kinga, ba papa o baza musika na yebi kutu bango te na mona bango te, bazo témoigner nga ba affection na bango. En tout cas, ça me fait encore rajeunir. Amen. Surtout le PDG lui-même, en tout cas, il s'est réconforté, il s'est pousser Moutou na ba objectif naï. Merci. Ah. En tout cas, et là, c'est important, on a autre senga, nazana technique, on a essayé, s'il te plaît, pardon. Nzambe bozo lokumu na nyonso oyo. Ozolo banzama soka lokumu parce que naza on a pona kopesa batu courage. Naza na kopesa batu bazola comment dire affection na yo moko mutu parce que so mutu yo moko na ozana bolingo na yo moko na nute jamais ngata na tsali nyonso mais nga moko sikoyo ata mutu azana bolingo na yo moko te naza na option o nzama pesanga ya ko remonter yo assurance na yo. Pour comprendre, oui, comme je suis là, Naza, quelqu'un. Naza, l'importance. Ata mobali, azalate. Ata yaya, azalate. Ata maman, papa, azalate. Mais, nana moi quelque chose au Saint-Esprit, Nzambe alola, après sanga, pour na couper ça. Je suis coach image, pas pour rien. Dans le président, ça fait 10 ans, je suis tourné. On est une équipe à NJ4. Tozaka soudé ce qui yombo ko za la volonté pe orobasu un plus yo tolo ba tout na NJ4 tolinga ni quoi tolinga ni penza pourquoi parce que nazana komi kitisa moni ba patron mususu ba PDC mususu bazaka trop gay hein azo ba ko sona ndeko na ya moi cité ngaza mwana na bino bazo ba mama na ngai atana sana mabe fo o baneni ya ko fenga ngapela za papa susu na côté papa na maman susu ah maman
Koto yo pour comprendre les détails comme ça yomoni là tout ça na ini wana bolingo wana ne muté pesa biso tout ça là ini non to penser to kota na ndenge ya ba prière o ele kaka na ba box wana sikoyo mama na ngai lili mama social yo pe na ozana kata mozindo na kata prière na ba koro ba shika ba vous comprenez bien maman Isabelle ozoyoka. Ah, Saint-Esprit, nous avons le maman Lili, l'air tu as entouré la prière. Vous aurez conscience. Il y a là ndeko à une église. Ba pamboli na nzambe, ba pamboli pe na ba sœur o ba lingaka ba pese misala mike à développer. Na païen oyo ofinga païen azana libanda. Azo souffrir na vie na ye kola na mandako ya batu ko sala boeme moi propriété bato critiquer ye parce que à l'église na binoté à côté de l'église mokoté ye kaka un ken na ye téléphone na ye 86 na ye tout nzama pambola kana pe ma de vie na ye o apesi lobi na wa pambola mi na yo pasteur oyo na frère oyo na sœur oyo ça na l'église tous les jours ba jeune tout ozo pambola te siko tolbani nzama lingi yote o alingi ka payona. Non papa, eza kupona bongo kutu te. Nde to ba ke nzambe asaka na tangu ne pe na ngonga na ye. Eki ozake oza toujours na présence en nzambe, peut-être etamboli na yo pe eza bien te. Na miso nzambe zo sepelate. Ndeko lobika ke pakano pe ayaka ne église te, asaka ne pe lote kasi lobi wana azumukanda, ye wana abali, ye wana selbe non, eza te ke okaka po ye aza mupakano ngonza ba pambole te. Ezaka ke tane koki nzambe mawa apesi ye na tana ye. Vous comprenez président? Oui. Vous comprenez? Tout à fait. Vous comprenez? Donc nzambe na biso alingi biso nyonso. Même basala nzambe, même ba o ba yaka l'église te, même o ba bondelaka na bandako, même o ba bondelaka esika même na kata bar. Ezape na mutu musu na kata bar azotia pe liloba nzambe. Tout à fait. Ezape batu misusu kaka nde tokenda kala makolo bongo na 115 kala na 115 kaka na nzela 115 wana alobi pe liloba moko pe etuti yo esimbi pe yo ti ozotambula nango. Donc ezate ke comme ye azokende église mikonyoso yene ndo akomona lola be yene ndo tokanda ezape na batu misusu azokende église mikonyoso soko tali vine ezo marché te kaka ndenge toyebaki 2012 ti tokomi na 2021 ezaka bongo o musuku tomona bango kaka na banzela ntango omoni lobi oh vie ye wana na voiture. Donc eza mawana nzambe nzambe soka bi lelo apambola mama Lili lelo apambola susu apakisa dimension pele pour la mama Isabelle eza kaka nzambe. Vous comprenez boss? Merci beaucoup. Merci Benin la campagne kotoana sikoyo mama Isabelle émission on est bon sentir émission nengeni niko bon sentir émission nengeni kitoko si et je aider même biso moko pe je aider biso hein. Amen, amen maman, amen. Bon sentir émission nengeni ni ah nzambe lola mais ils ont conscientisé biso ils ont éveillé biso au moment que molobi yango wana o nangaki na yoka au moment to saka ba émission pour na biso moko d'abord car pour na bateau bata na biso te pourquoi bateau baza na besoin kokota e-box nzamba lobi linga moninga na yo nzamba lobi fo okabaka te nzamba lobi fo omi pardonnaka o pardonnaka te nzamba lobi ndongo za wana nzamba lobi fo prier mingi ozo prier mais ozo changer te. Amen. Mais oila NG4 bala so bolingo bala so yo nini ya rozala mais ozo na be fiance ya batu ozo na fiance ya Facebook et fiance ya WhatsApp o mwasi kitoko oza boye Esther Rotigezi moti papa ko lisa mokonzi yo za danger ma Lili o monite Micheline non oza conseiller NG4 non oza ko yo faut ça mais non Sandini mbala kasi yo za kasi maman présente était ta papa no juste double impopulaire tout mais non Isabelle au moins te mikolo yo non et loko moko ya danger eza wana te oyo eleki bolingo komikitisa batombola yo
na mokili soki mutu oza koyeba place na yo te ozoyeba valeur na yo te ozoyeba mpe valeur oyo bapesa yo te mama jour okufa onomona biso na ndenge sikoyo ya double esprit osimbanga me ozoleka mais c'est normal oyebi mene nga osola na ngai nazoyoka kaka lisusu ide moko boye motu moko asola na nga mene naomona te omobangisa nga parce que na vivant opesaki bolingo wana te sikoyo okomi koluka yango me na invisible yango toosenga na bolingo eza wapi eza émission toyebi bavole eza ebele pourquoi tozovanse malema mpo toshite ngai lelo nazosenga na mama Lili mama sociale là intégré un J4 oki moko mama Isabelle alobi azalaki na molili na molili bato baza ebele na J4 oyo balingaka J4 parce que bamonaka te mona bolingo eza wapi bato baza ebele kodéveloppe na kokoka kozwa bato nyonso mpe te bazalaka na chaîne so ozwi ma chance wana kozala aventure te parce que tova na plateau parce que bato ndenge mama Isabelle alobi abi kamo ya solo intelligence abi ezo biso mo peut toza komi corriger c'est ça la parole amen c'est ça la parole jamais te nesi biso toza a to koka non toza nesi nga pena 100% nana 50 na ba te na 80 te nana 50 moitié parce que na koka na 70 te to français siko ndenge toza a siko eloko nini tokolinga toporte na baninga na bayaya na kati église bayokaka mpe te opesi conseil akoboya opesi ide boye akoboya mama Isabelle mpona yo combien de conseil opesa baninga comme oprêchaka liboso ya église te babanini tala ye kuna tana lati alonga na motema azokopeshe na niveau moko boye. Mais Longi, Isabelle, tu parles bien, ma sœur. Comme tu es là, Nzamba Pambola yo. En tout cas, on a moi si n'enga comme nous le bas. Kana motema, maman na ya kufa nyama. Ok, t'as reçu la sida. Ah, n'y a pas à la rapena. Ma conscience. Pour na yo, au coup t'as la combien? En tout cas, wana au coup t'as la nango kaka. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Nde lo esenga te to changer to bongisa tumsa mona ya lobi ye kutu aboma libala bona boy mais likamnga na bomela libala yo yebi yango te na sala ka mauvais choix église mobimba pe yebaki na sala ki mauvais choix ba sekanga pe bon tango na découvrir yango na kenanga mabeza wapi bino bomona mabe mais nzamba lola a pardonner nga po na salaka mauvais choix na tubeli nzambe na yokaki yo te na tubeli na ngai na sengi bolimbisi na nga na nzambe na vandi ezateke bato pe balingana bango ngai mais tozoluka kaka choix mokolo choix ya bien komonana mokili mobimba pe koyeba. Mais nazobeta sete mingi na ba homme de Dieu na ba femme de Dieu o ba sambelaka ba en tout cas naza na respect mingi na ba sala nzambe naza nani pona critiquer bango mais na constata ba événement ya famille na bango moko bakendaka te po bandeko na bango ba païen. Mais pourquoi batika la ka ba paye? Ponza bazelaka, okende kote ya bango. Amen. Ba invité na mariage, kende na mariage wana, peut-être présence na yo, na comportement na yo, et ko édifier bango. C'est vrai. Nga en tout cas na famille nene, mingi ba ebina bango nzambe te. Mingi ba na bango, ba o vivre na bango, vie na bango, penza mazo pambola ne pe bango. Ndaba zo pambola bango. Pourquoi pambola bango? Pungai na lobaka na nzambe. Alobaka, crois en moi, tu seras sauvé toi et ta famille. Na karamaka na likambwana, moko bakomoya. Oh kuto ndimaki te kuta ondimela nzambe, andimeli nzambe. Pona nini? Po azomona comportement.
na famille no se comportera ndenge ni. Même atanga na peso ba conseil. Oko sala semblant ya koyoka. Lero na kobalusa mukongo, oko finga no ngai. Nzamba ko changer peyote. Bo muta changeaka batu eza nzambe. Siko yoke na nzambe na hypocrisie. Ndenge nini o trista Saint-Esprit. Saint-Esprit kutu akuma ko se sentir étouffé na kati na yo. Étouffement. Dimanche ba omona yo oza ko ba poste. Yana balonga na ba poste na ba église. Et ça la bien. Parce que la lola poste exacte. Na kota likamo boye. Omoni hypocrite on en église. Moninga ba pasteur. Nous avons un coup de film awa to ya manem nango. Voilà, Igo, tu as l'émission directement awa, tu as une émission directement de Nambio, Nabete pour l'émission, ou le binini pour la base awa, au groupe ça conseil nini. Allô? Oui, Nancy, na titre émission la Bissos Ali, raison ezokata. Voilà, tu continues ce qui est à Songi, bon, tu zoé kaka. Voilà, il y a un tour bas. Igo, je crois, il y a posé la préparation. Au Robin normal parce qu'il y a ezokata. Merci. Au mani, au Robin normal, après au après parce qu'il y a ezokata. Au Robin normal parce que. Merci, ezokata, merci. Voilà. Nena loba. Pourquoi une église bolingo seka? Oh, moi si on a ça des enfants. Moi si on a balinga kayete. Moi si on a kutu imawa. Moi si on a kutu azanga sensi. Allô? Allô? Oui, bazo kawo na prendre l'émission awa directement biso so ba tutozo ko na mokimo bima. Question zali batu oyo disons ba chrétien oyo ba samer en église. Na ba païen oyo ba kabaka ba na souci ya batu yo ko choisir nan ba chrétien oyo ba sambela en église mais ba kabarate ba landela suivi en de côté a tout na question te azala pour na critiquer il écoute na maquiller mais sambela tous les jours tous les jours en église mais songi tobo ya kisasa ya na poto. Na paye oyo amela masanga tous les jours na kata nganda mais so za na souci a obenga yo mère Igo yene nini ko santé na bien te tala boy a mo conseiller yo a mo pese conscience pona yo na place wana o choisir nani oyo azana sincérité ya bolingo non choisir wa chendegiste ko développer ce ko business ko pourquoi o choisir yé ba bazo la no direct. Parce que, bon, aux autres qui ont des églises, après, je point, mais, ah, maman Isabelle. Ozo gaye, Lili. Tozoyoka. Le juger pour. Pourquoi Igo, Zana m'a fait son réponse. Na maman Isabelle, pourquoi ba chrétien balinga ko juger point na ba batwana. Pourquoi balinga toujours pointer point na batoyo, oyebi fina ete maintenant do pambola, na peso parole maman Isabelle. Na comprendre question est bien te. Non, question na yé. Alobi juger point. Na bato ba sambela ba église te, mais baza na bon cœur, ba développer la vie na bango bien. Quand net au solo awa. Tu vois, baza na bolingo makasi puisque nega to solo là. Par rapport à ça. Non bakabaka plus, bakabaka. C'est-à-dire mutuana abotama na donwana. Kokaba eza
eza don. Kokaba eza don. Muta kabaka te. Vraiment nzambe muta osala ke akaba. Tout à fait. Parce que muta kabaka batindikaka ete. Amen. Tango bapesi likambo na kati ya église ou bien na famille, babi to cotiser. Toyebaka nana pesaka te. Pe souvent ba o ba pesaka te, même na kati ya ba famille, baka batu basambela. Ako pesa cotisation te. Ako memelo ba longue histoire moko ezanga mutu na mukila. Mais mutu akendaka na église te. Amelaka mwa kopo na ye. L'air likambo ya cotisation ekwei. Omona ye aye na cotisation bakataki 100 €, aye na 100 € na ye apesi. Tozo mona ngo parce que tina koma na âge oyo c'est-à-dire na moni makambo ebele. Ya wana na ngamo na lobaki na kopona na ngai païen po nazala pembeni na ye l'air akomona ngai nakendaka église à partir na comportement na nga na ndenge na osola na ye akotika masanga. Po mingi batika masanga à partir na nga bazalaka na ba 4-5 verres bakoma na ba verre moko bakoma ya par hasard bakoma bongo. Nga mon pe na melana na nga 20. Mon na melana na nga 20 parce que ça me fait du bien pour ma circulation de sang. La sincérité aux Zoloba, la cachonante, avant de nous lili, Igo, on comprend pourquoi réponse ma question. Il y a Nini, il y a Opona, Moutobabe, disons, Akabaka. Pourquoi est-ce qu'on Akabaka pour yo, mais à quelle église était? Pour yo, Igo, Olobinin. J'ai pas compris la question. Pour yo, Mouto Lobi, à quelle église était Akabaka? Pour yo, au senti, à la volonté nini? Parce que nous avons recommandé Bishop Poto Kababé. Donc, nous avons plus que Moutou a donc une église à Zokabate. Donc, comme le bac pour remplir papa en église. Parce que a donc une église à Zokabate na eloko nzambe parce que ce que Zokabeza déjà le komoko bien quoi. Donc, pour moi, je dirais ça. Bravo la réponse au PCBISO. Lili Siko, yo dans l'église tous les jours. Il y a la vérité. Bah c'est l'ensemble. En tout cas ma caméra, émission qui tombe, bah sur la vie. Émission éducative yango yo. Ah Igo ça. Merci Igo. Babi moi c'est qui tourne na basi. En tout cas petit sœur Babi, au raté émission. Pardon? Merci Ayananga. Bisous bisous. Voilà. Merci Nakatio parce que tu as continué l'émission, tu as bien après l'émission. Merci na intervention na yo. Bon tout ça na raison après. Merci. Yo Lili, oyo kisiko non? Oyo kiti. C'est que on doit comprendre émission bato landa, bato benga. Pas ni vérité émission. On doit bato landa. Au moins ce côté bato benga. Et là il faut bato comme 200 na ligne. Té. Baza wana na pembeni bazotala biso mama na zabi biso bato ba benga nzambe za lokumu Seigneur. Tesu émission qui toko na lengi. Pe na obakisa eloro moko. Je me souviens là tozao ke de ba fête, ba mariage, ba fête. J'ai encore en mémoire to vandaka table moko na ba sœur à église tout ça. Là ba eko tuna o melanini. O Mélanie, baron surtout bazo ba sucré. Ngana loba na hôtesse wana fongolela nga verre ngana o melango. Baron so ba vin. Ba fongolela nga vin na mela. L'air pasteur na biso akomi ko kende na bina ye na o mela vin. Ba tungisa wana ba téléphone teke na mela ki vin. Alobi ba pekisa yango wapi. Comme il aime bien plaisanter, il a plaisanté. C'était une façon que benga ete batungisa ete sœur Isabelle kuta melaki mais l'air ba sala nzambe ba kei ba susu na salte ba o ba joki ba jiwana ba mela vin baza hypocrite tala hypocrisie ah oui en tout cas na pimela bango soki ba o yeba lisusu na pimela bango na bina ko pia binote on hypocrisie. Pour passer à ça, vous quoi à Yopé. Il y a pas ça dans ma faiblesse, à Zobundana, pour ici là. Pour ici là. Pour Nazaki qu'on met là, qu'on met la peine.
mais muke nazotika muke naotika mutu akolobake atiki d'un coup akosi akosi quelle hypocrisie, mais non 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 eza mawa Olivier, docteur Olivier, en tout cas Joujou nakati ya Italie toza awe belé netobaka toujours Zizeli Kalala Motema Fore toza wana tokende Renate oki maman na yo idéologie créative fille de Gracie sommet le sommet tokende toujours malé to chité. En tout cas na sepel Isabelle. Comment vous sentez l'émission Nabiso? Il y a coupé sa main, idéologie, hôtel, et quatre églises. Oh, église Nabiso. Ils ont fortifié Ngaï. Nous maison le Kumu. Il y a un deuxième. Ngolu. Nous avons ça la kango la mutunyoso. Amen. C'est pas une parce que le bio moko, ils ont coupé sa main, makasi, ils ont coupé sa main courage. Mais oui. Parce que c'est ça. C'est ça. Mon église, les rolingolo, ba étouffé yo. Obimaka. Mais non, na parfaitité. Na ba défaut, na ba qualité, naza, voilà. Naza ce que je suis. Nzamba linganga tel que nazali. Pour mutaza na basi bela e na église. Nzamba lingi na basi nenyo sotu wana. Nzamba moka yebi ndenge nini ako tikisa e basi wana ako kaze bango. Nzamba yebi mais baza basi na ye. Bulika ako juger. Mutaza na 3-4 femmes, boza ko juger ye. Est-ce que boyebi pourquoi comment na nombre wana? Oui, allô? Maman Zela, allô? Oui. Mais on représente nous, maman. Quand tu connais. Maman conseillère et NJ4 TV, Pati Libondas, les boss. Acha mon bébé. Mamie Micheline. Voilà pas. La grande maman Isabelle. Coach, la PCM vote, bonsoir. Souka, Micheline, ils sont conquittés. Maman Lili, maman sociale. Merci. NJ4 TV. Nga tuna président abi menga na yebité maman Lili nga conseiller na yebité. Amen. Merci. Et donc on a na oloba boye. Biso ba tout ba Christ ou ba païen. Bala mingi biso ba Christ tozaka ba hypocrite. Ya makasi. Ozawana ata pasteur no zawana. Omona mutu devant nandako ana comportement mabe ata na cité. Comportement ya mabe mais ceux qui marquent l'église oh laisse tomber. Donc azomona penza donc elongi donc ya mama Maria kute kosa. Mutu malamu ndenge mama Isabelle alobaki yekutu. Soko mela masanga esa panza sango na yo yekutu kobengisaka ete. Attends, 5 personnes. Il y a combien de temps il y a voilà. Belé. Non, mais la bombe va pas on a mérité, soit tu n'as mérité faire, maman Isabelle a vu ça le week-end, à me moi 20. À la vérité. Pourquoi il a été? Pourquoi pas Yokai? Mais plutôt mon bomba mangai moko na kinaka feti moko kaka aya ba feti kande za na banda kuboye mutu na bi oya ya kite ba putinyo so ba koloba mais zoka bata me na chambre azomela ko to vana na mutu moko wana ngape na ibaki na ngapete na ebete mais na pese mama bonsoir. Allez, si on est kaka ya lobi non na za pressé na umela ki bino boye déjà bino bo continuer bisina la kei. Donc, il y a qui a dit, oh, à bien à pasteur. Maman, quand c'est un habitant, on a abîmé.
Ah, ya monte okufa. Maman bana. Ouais. Tout à fait. Voilà. Comment on dit? Ah, en tout cas, merci beaucoup, mon conseiller. Et la chaîne Nabiso NJ4, Yewana Bozoki, Babi, équipe Nabiso Zamakasi, tout ça, Bolingo, Awa to Kabona raté, Awa tout ça, dans le système, choses pas ces alliés, conseil Robengayo, Maman Sanimba, la Sawana Kobengayo, et c'est Rotigezi, Liso Mokonza Robengayo, Isabelle Azawana Robengayo, Lili Azana, tout ça, belé, tout ça, belé, tout ça, est belé, pour nous, tout ça, la soutien. Pour nous, maman Lili, la réponse, nous, au lobby, tout ça, Koufela Nini, hypocrite, on te dit, biso na NG4, Bolingo Ezali. Parce que thème na biso Bolingo. Et comme Ezali, tout ça, la réunion, tu revends, tu reçois. Parce que Mouta parfait. Mais au mingi ba chrétien, on te le dit, tout ça, bête CT, parce que ceux qui te le bamoté, et Zaneti, Nzambepe a posé ma question. Maman Isabelle, on va dire que le l'église, au monde, frère, moi, on a débat, si, trois bassi, Bolingo jugé. Vous évitez pourquoi? A gérer ma cambouana, yem rabinero, a changer, yem rabineni, pourquoi le binengwana? Na le binengwana parce que nos alans na ba frère mort aya sika na église, azaki ne polygame. Scolaire aya na église, ba ko découvrir que ana basi na ye ebele. Mais il faut moi aider, et c'est que beaucoup de mal à l'aise, non. Déjà, azo bundana déjà na ba démon à famille, na ba lien à famille, na ba famille, ba polygamie et belé, aye na église pour ba aider yé. A koka kotika la fidèle na moi si moko. Bino so bani ko critiquer. Malheureusement frère wana kima na église, akima église. Mais a kima ka église parce que manière bolingi ko traiter ezali mutu azana besoin à construire vie. Bon ba pasteur l'église bana combien de basi? Tu vas vérité. Bana combien de basi ba pasteur? En tout cas ba pasteur on ngana yebi bazaka na basi na bango. En tout cas. Au moins le lobby tika dans sika pamba. Tika dans silika. Tika na expliquer yo. 4 émissions. Na bi tika dans 4 émissions. O 4 émissions pour ani. Na bi dans 4 émissions tika. Oyebi na lobaka ne juger point. Ngana zana te pona loba intel pasteur. Mutu na mtasana ba démon na ye. Écoute-moi. Non, écoute-moi. Poser une question. Non, maman Isabelle. Posez l'émission. L'émission est hypocrite. Non, la vérité. Maman Isabelle. Yo yebi ba passer wana ba na basse belé ngai na entourage nga na yebité. Yo kalpe na noté. Jour yo yambanga na émission. Ngape na yo kayo. Comme ngam na so émission, yo kalpe na ngai. S'il te plaît pena. Na yo kayo. Merci. Jour yo yambanga na kozala wana yo mdo commander émission na yo, na za funa yo kayo. Na émission vérité. Obi pourquoi l'église y a l'élo? Ba passer par exemple 4 5 10 points. Ba maman balingi lokumu. Balingi ba valeur. Balingi ba honneur moko boye kande yo mo lobaki. Obi ba pasteur ba okabola ba famille ba tebele.
na ba conseiller na ba volume go hein bazo kabola pena hein bazo kabola poni ko fota salle là yozo qui vision ça l'église soko somi salité etalio salaka musala ya l'état ozota 500 foot à l'église ya salle ba courant ba mai causation c'est normal mais comment est-ce que va pasteur azab ba maman ba koma na pasi na ba papa oyo tanga mi balinga nzambi ba papa boya combien toza 20 ba maman toza 50 oyo pourquoi bino bolekaka ba signer son église ba koma soka ya bon si suki atomboli abwaki quoi to le kaka comment na matisi sur yo ba bloqué c'est la vérité. Et belé ba sagesse ya ba maman l'église a matisa dendisi. C'est triste quoi. Mon amoni maman pasteur. Et t'as lié tout thème. Bonjour maman pasteur. Pasteur na sona yo, yo pasteur. Zera na bureau. Pasteur zera na bureau. Là va compte boy. Chérie, obi yo. Maman ko chérie hein. Chérie, obi yo sur la terre. Chérie, obi ba kala sur la mikolo na sino mingite. Obi na comprendre te na benoni soena moi sona esika wana hein eso salaka on m'a dit obi sur la terre yo kai bébé tika ko ngam na ojeo kasi mais yo moi sino pe na moi mikolo asa trop ba ki genre mais ça c'est la vérité o etangami ya moni be église ça belé mususu akoti obi na comprendre te mikolo na bengo komi kaka ba prier na ibina ta so beaucoup to kamara biso tete na ko mingi poni ni azolinga nini ba mama na ba papa la ba osangana ba che causation tala siko soki frère moko ye ayebi nzambe belé o ka o ser moko l'église ayebi nzambe belé bana ngo ba tufaka ye lili yo yebi ona loba bana ba tufaka ka ba sero kala na ko si oh, quand maman a calmé, tu fais gagner. Frère Moko, à sa place. Madame, tu fais gagner. Quand papa a calati, pani a zoba on déjà idéologie. Yo zaboy, tala kaka, omoni boye, tala idéologie na idéologie. Pani déjà a créé déjà base na ya social et ça bien été. Yo to loba vérité na émission na ngai. Nalinga vérité bolimisanga nalinga bakapusi mingi te yongoni to tambola bien te na lolendo mozanga sens yo no senga to yebi vérité na yanga na yo lobi menga so na yebi te na loba te mama na bi vérité pour nini pourquoi to yo kakango mais naza na preuve te moninga naza na ba évangéliste et belé balinganga nana ba pasteur ya basi balinganga to sola masolo nyonso ya kati nazara ba chante éternel balinganga yo na sibino vérité tozo luka nini na 1:4 na bolingo zapi to ko juger mutu te ngala ko juger mutu te mais nana droit ya ko loba vérité parce que botika ko finga ba polygame parce que bango ba faire vérité passer mona kini kuna alors on a 13 basi pasteur 13 basi pe ba vérité balingana baso na rapete ba vana ba na envoûtement te balinga pasteur alingi ye ba bota na États-Unis balaksa ki pasteur moko azana 20 femmes je crois azana bane belé yona bia pour to clôturer l'émission na biso to tika na 6 minutes lelo to suki awa lobby to continuer parce que là je sais belé Lili oui osati sikoyo ndingo obane go lenga omoni coaching na memio osati au début bon sikoyo Lili aza à l'aise Lili osati coaching ndena keno osati ndena nini kitokos yona lobi yebisa ba frère yebisa
ya na yo moi si ya apôtre yep ça apôtre ça fait longtemps na ko ya une équipe nyonso na kata reine to na église to ça des missions na kata église faut pas comprendre Lili déjà atongi famille na ye na kati ya chaîne na ye na kata fondation na ye atongi famille na ye ya hypocrite oh oui to mena ba ver to pesa na conseil ma bezali to sola mais oh ezandeti Lili ata mutu mabe oh ata mutu mabe ah we simba te pourquoi parce que to zali biso nyoso bana nzambe oyebi lelo bo cha ba chapeau bo cha ba maquillage bo yebi na église ba terre ngote mais nzamba linga ngote lelo na soina petit mo ya mwasi na kisasa petit mo linga nga quoi na soina na bine ah yo lo baki ba mibalo ba linga osala ba comment dire ba sentiment na bango na ba téléphone tout isa mabe on a dit ah mais c'est quoi yo cha maquillage crayon souki on va pantalon on va bleu moko otangami mais les sous mais beleti o binut na lola mi bale baze ebele mais basi ba mu ke na faire basi basa ebele yo kaye ah on a raison hein na bisi est-ce que maman prophétesse oyo bozaka na ye pourquoi amona makamona te yo kaye ah président yo po nzama pesa o sagesse kasi yo po mona na bisi soki oyo bochaka nzama linga te bablora mato nzama linga te maquillage nzama linga te babote manzaka absinga ah yo pe que ça la église te hein on a bisi dans cette église nene kasi yo lo baki ote neza boye ah mona na posa mutu même ngabe oh mama mo kilo yo e tambola seno ndenge charge na yo ozo memena yo ote ya mutu bien mais yo moko ozo ba fargo na ndako yo kana sa bisinga ona saka pe naturel mais so isenga na bima mone senga ka for atanga komo moko boye mafuta oyo chaka oya double na ezaka nini make-up voilà ah non merci Lili non pardon merci Isabelle make-up na bisi kasi make-up ona kasi esa na sirene mo bimbati yo kaye boss pardon pourtant pardon taka so no bim pardon esenga ka foka make-up oh mais make-up on a habité pardon on a coutu etalingate yo langage ya mais akenaka ngomba nzambe akenaka ngomba abi etaliete siko na place on a siko Lili avant na pesa maman Isabelle yo pona yo siko olobi nini pendant déjà de closer l'émission tu dirais dans 4 minutes conséquenté Maman Isabelle. Totuni Maman Isabelle so kate kuna. Nazo yoka. Maman Isabelle totuni neye. Batuni yo. Olapa. Yende kalobi ke kota ba style eza mabe kota ba. Na lobby ngai parce que ya lobby boy. Yo opposer quelle question? Ya lobby boy. Omoni ndenge batu basalaka ba bon ndenge ba mour na amour neto za caméra bosa ba sentiment na bino ne ka ne zalaka ya lobby ni wana ebengaka banini ba femme des eaux voilà ba mari de nuit voilà ngana bisi bon merci femme de nuit ebendaka ngo soki yona mutu wala boza mwasi nombalite oza ko emanciper yo moko na ba vidéo mais mwasi nombali eza ndenge mususu parce que boza mwasi nombali ozo machiner mobali na yo yepe mwasi parce que tout le monde a rati mutu poto 10 ans 20 ans 30 ans na kin ba bengi se ndenge nini c'est que eza na makambo e pasaka pe pona ba saisir bolingo na bango to ba pe vérité siko vérité pourquoi to linga ngote maman Isabelle aussi okosite eza solo mutu asali mwasi asali 10 ans na mboka mususu mobali batenir ndenge nini batenir par des vidéos voilà par vidéo mais c'est la vérité après c'est même singa oui si on a raison quand d'accord bon sikoyo obibino basi boli hypocrite kasi moni mse bena ngaba tikako bon na bandele sikoyo pourquoi soki nzamba linyango bilo matoyi alingite
Matsala misto to alingite ba poudre alingite manzaka alingite alinga touchi kolata zambala okanga kitambala c'est là kaka naturel aipsingani kweza obi senga beso ko lato bimi senga ka foka o chama mai obugolo biona siko lelo ne mutu ayiko pesa nga siko raison ou kasi yo posa na don ya parole à connaissance te follow ba ngana bisi amono siko yo c'est que kolinga te ko traiter batu oyo azo gérer bolingo na ye azala ka pone ki toko na image na mobali alingaka na démonter mais yo lingini bo juger ye comment ba bengisi poto asala 15 na Kisasa 15 na Luanda 15 na Maroc mais aye poto kasi parce que kasi a gérer bolingo na nengeni. Par le moment, là, celui Azako, au CD, oh, fala na oh, tika ko, tika, tu vas avancer. Ce que mututo azo luka solution neni nzambe, a pesa ka terre vivre, na terre la mukaka, pour nini a construire makambo ye, azana ngona besoin. Ce que oh, kasi maman prophétesse esusu azana donate comme yo lobi ngona ye na nukutu aloba bongote, tala ne yo lobi, na moni pena, en tout cas di bonasi yo pena, comment ka pasteur te, yo ça no pasteur, c'était na pasteur te. Na bendo ka matoya botika ko sala ka ignorance parce que yo ke na ngomba ya 4 jours 5 jours na ngomba après boza na attestation na bino bosambelaka okoroshita bosambelaka mais mutu na église na ye bien sûr absinga en tout cas au fond le ngai na bisomoni bo rataka mabale belé pourquoi parce que ozo ba gérer mobilité mobali pas ozo tenter oyo azana mukandate azo na kini ndenge nini na mukandate mais asali aluki mbongo akangisi mais abengisi yo bon pour la bengisa yo combien de fois yo gérer moi je pense parce que hypocrite ya ba chrétien hypocrite ya makasi yango wana osala kama kama nyonso bato basalaka mais na monoko na yo ozo ba maka mususu yango lelo na si to clôturer awa to kuteni lobi samedi pour na kaka même sujet parce que makamose belé ya kokota na kati wana maman savait na personne parole o bakata 2 3 4 5 na yo bato balinga yo o balinga parce que to luka ba membre ba ko soutenir sur la fondation na kata 1J4 pour na ko ba matériel auto ezozanga et ko to sutaba même à 5 là to c'est l'émission to chaper ba image mususu ezo passer tout wana et 5 image na personne parole merci maman. En tout cas, la sepeli na émission et l'équipe bien moi ambiance ezaki na kati nzamba jwa kaka lokumu na ba o surtout ba soutenir biso na ba prière na pesi libota nzambe nyonso mbote ba o so basambela pona nga na pesi bango pe mbote ba o surtout ba yebinga de près et de loin na pesi bino mbote na tanga kombote pona ya ozanga mutu moko na tangi kombote na ya ozwa ba problème na pesi famille nanga mwamba bango nyonso tu mbote bisika bazali nzambe abatela bango poto koka komonana après ba pandémie oyo. En tout cas nazo soutenir batu nyonso tu ba maladie batu nyonso tu ba na kati ba hôpitaux na pesi bino ba fama mbote tozo sambela pona bino eza pasi eza moment moko très difficile bosala attention na bino na banza émission oyo ete ngai moko ete équipe nanga mobimba ete ape bino. En tout cas tozo zela ba retour na bino poto koka ko évoluer kitoko. Merci. Yango ba linga kayo yango ba lwa kayo yango ba kumisa yo me ba bomba na motema ba ko bimisa. Je salue maman Sophie Ngiala pourquoi pas Nelly Ngiala aussi Doli ki wanzenza famille Ngiala tout je salue neto ba toujours na peso Lili maman Sosé na kata rien ni représentant koningasa makasi moi ça danger na kata rien ni bazo kokate yango baose na 0 o remercier batuna yo merci. En tout cas, la pesi, merci mingi na bande konyo so balandi biso na buta lelo. La pesi équipe mobimba mbote, la pesi bande konyo so boza malamu ndeka mama Isabelle lobi ba baza bopito, ba baza boloko, ba baza banda bazo bela, zambe alola apesa bango makasi, po baza pe makasi ko landa biso l'émission. En tout cas, la pesi boss na ngai Pati Libonda si babi yonde Masolo, Kobo et Daniel Samokili nae.
Donc, bisous à trop, je t'aime beaucoup. Merci, merci beaucoup. Voilà, merci les autres Suki Awa et Monsieur Kitoko. Je salue mon maman Isabelle. Moi c'est Kitoko, babi ketchup mayonnaise et les gars la kiti. Bah pour soutenir maman Isabelle, babi. Tu es ma sœur, tu es ma maman, tu es mon ami, tu es mon travailleur, tu es à tout à moi parce que tu es beaucoup, beaucoup, beaucoup dans porte ton cœur parce que respect na yo et ça a courage pour ce respect. Merci pour la capacité auto kenele. Le Tosuki Awa, la carte NG4 et Cadence TV. Je salue tous les moutons NG4 Bengi, membres, Esther, Rotigeze, Boulantulu, Lisso, Mokondi, 3 fois Aigle, Babi Bazua, puis lourd. Pourquoi pas y a un conseiller principal, conseiller Makambakati, conseiller Nabiso Nyoso, conseiller Nabiso Nakomboya, y a un Micheline, Babi Boko Lapa, Nenga Lingana, Nengwana. Pourquoi pas maman président biso Sandine Mbala, la douceur, la voix qui coche français, oh, bah, ça, hein? Juste pour qu'il ait, en tout cas, Lili, merci de l'intervention dans le lot. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Maman Isabelle, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci merci beaucoup. Maman Sandine Mbala, Kola Pambolayo, c'est Micheline, Maman Esther. Bonne nuit. Bonne nuit. Notre PDG a été coupé. Bon, c'est la fin de l'émission. Nous remercions toute l'équipe. Nous remercions toute personne qui a participé. En tout cas, nous vous attendons demain à la même heure. Bonsoir. Merci.